Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 po ete ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 po ete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Bandeko babulingo mbote na bino baibomesana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babulingo lelo tozali na esengo mingi pona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tobombeli bino nini? Lelo tobombeli bino émission monene oyo bongo toyambi Monsieur Big Mac Lushima na mama na biso Feza oyo baye na sujet na bango balingi ko pesa na ba peuple congolais pona ko yebisa bango makambo oyo itali mboka na biso la République démocratique du Congo. Et surtout bakolobela mingi situation oyo ya este esika mobulu ezali kosala matango nyonso pona kotalisa connaissance na bango na oyo ezali koleka na este ya mboka na biso pe kolinga ko loba surtout ndenge nini mboka na biso ezali ko connaître ba agression ndenge na kote ya este ya RDC. Yango wana bandeko ba bolingo lelo oyo ezali mokolo biso tozali na esengo mingi o sujet oyo ezali sujet moko ezali kotungisa bato mingi bakongole mingi bazali kolala te po ete kokanisa makambo oyo ndenge ezali kosalama na este ya mboka na biso yango na bandeko na biso lelo baye pona balobela biso eloko nini oyo ezali koleka kuna na mboka na biso na este ya mboka kuna na Kivu. Yango wana bandeko ba bolingo sujet oyo bango bakopesa na banzi ba auditeur to koyoka bango ba makambo bakoloba et après avoir ndenge bakopesa ba makanisi na bango ndenge bakoloba na kanisi ete bandeko oyo nyonso tu bakozala na kati na participation ya émission pe ba oyo bazali kolanda biso na banzi ete bokozwa pe mwa parole pona komeka kotuna bango mwa bamituna po wana nyonso tu pona kaka kopesa éclairage na bandeko oyo bazali kolanda biso. Me yambo te lokola to yambi bandeko na biso tokozanga te bobo mesano ndenge to mesana kosala tokopesa nanu bango mbote po ete baye quand même kokota na kati na studio na biso ya Radio Zumel 1000 ndenge tosalaka yango na tango oyo nazali kopesa Monsieur Big Mac Lushimba bambote ya mingi esika ozwami. Mbote mingi Papa Roger. Merci mingi Monsieur Big Mac Lushimba na présence na yo na kati ya studio ya Radio Zumel 1000 lelo na banzi ete
ba peuple congolais bakoyoka eloko nini oyo zali na yango oyo memeli bango. Tobaluki pe tozali lisusu na mama na biso mama Feza. Mama Feza pe azali elongo na Monsieur Big Mac Lushimba oyo bako sala exposé na bango mokolo ya lelo na oitali bongo ba situation oyo ezali koleka na mboka na biso et surtout na STND ya kuna na Kivu nde bakolobela penza mingi. Yango wana mama Feza na tango oyo tozali na esengo mingi ndenge osili ko ya na kati na studio ya Radio Zumel 1000. Équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topesio bambote ya mingi esika ozwami. Mbote, vraiment bonsoir na bino surtout équipe ya Zumel 1000 na ndenge boyambi susu nkola lelo awa. Mais mbote pe lisusu na ba oyo bakoki capter biso na travers ya circonstances oyo. Et pesami pona koya quand même ko loba quelque chose d'important pour la communauté na biso pe pour la mboka na biso la République démocratique du Congo. Merci Zambinanga pambola bino nazongisi maloba. Merci mingi mama Feza pour la présence na yo na kati na studio ya Radio Zumel 1000 pe to sepeli ya mingi. Lelo ezali mokolo oyo bo memeli biso sujet oyo boko pesa na ba congolais oyo bazali kolanda biso na moma oyo sujet na bino oyo bozali kopesa bino nde moto boyebi yango et toyebi ke sujet oyo bozali na yango ezali sujet oyo surtout makambo ezali ko salama mingi na kote ya este ya mboka na biso kuna na Kivu. Yango wana na tango oyo ezali moma malamu oyo tokutikela bino moko bokuka kolobela na ba peuple oyo bazali kolanda bino na tango oyo boyebisa bango eloko nini oyo bomemeli bango sujet nini bomemeli bango oyo bokolobela bango. Me nayebi ete na tango oyo bandeko bazali kolanda biso pe na tango bino bozali kosala exposé na bino boye baka ete ekokoma pe na moma moko bandeko oyo bakomona ete basepeli pona kotuna bamituna na banzi ete toko permettre bango pona batuna bino ata 2 ou 3 questions wana nyo surtout po to gagner pe temps toyeba moma nini oyo tokoki kosilisa émission na biso ya mokolo ya lelo. Mais na tango oyo nazali ko apprendre na bino boye baka ete ndenge ezali wana ba congolais bazali déjà na kati ya nzela ya Radio Zumel 1000 oyo bazali koyoka bino na tango oyo balingi bayeba eloko nini oyo bomemeli bango sujet nini bomemeli bango oyo bazali koyoka bino na tango oyo. Mais na tango oyo ya mbote to banda ba makambo na ba émission na biso na kosenga na ba congolais oyo bazali kolanda biso ezali na baye oyo to kotisi bango na kati na forum oyo bakozala ko intervenir mbala moko pe ezali na bato mosusu bazali na kati mais il faut ko intervention na bango basala yango na ndenge ya makomi bakoma yango to komona yango pe mituna na bango to kotuna na yango na yebi ete to sali bongo pona problème ya mesure ya sécurité pona bandeko mosusu oyo toyebi malamu te oyo babebisaka ba émission mais na banzi ete émission ekosalama malamu problème moko ezali te. Yango wana na tango oyo nazali kotika maloba epai ya papa na biso Big Mac Lushimba yende akobanda kopesa message na ye ebongo sima na yango na banzi pe mama Feza akoya ko intervenir. Monsieur Big Mac Lushimba malobezali omboka wayo s'il vous plaît. Merci, bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs et compatriotes congolais partout où vous êtes. Toza vraiment na esengo. Vous allez m'excuser, lingala nangesa très pauvre, mais je m'exprime mieux en swahili et en français, mais cela ne peut pas m'empêcher de parler et de dialoguer avec nos frères et sœurs congolais partout dans le monde. Nous sommes sur Radio Zumel 1000 aujourd'hui. On s'est fixé rendez-vous en tant que Congolais pour parler toujours de notre pays. Et le sujet du moment, la guerre
contre la République démocratique du Congo, c'est-à-dire une guerre voulue et nous imposée par le Rwanda. Il y a trop de versions, trop d'idées qui naissent chaque jour, trop de débats, et nous continuons toujours pour donner des réponses et des éclaircissements à des recherches qu'on continue à faire en tant que Congolais. Avant qu'on puisse se lancer dans le vif du sujet, je rappelle que cette émission a été initiée par d'abord moi, que vous connaissez très bien, Mac Lushimba, que les amis m'appellent Big Mac, que les amis appellent Big Mac. Il y a Mama Feza de Amafrica World. On est des partenaires, on collabore très bien pour chercher à comprendre les dessous de ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Sans trop tarder, je fais un petit rappel pour donner un peu de l'ambiance à nos auditeurs. Vous savez, aujourd'hui, le Congo est dans des troubles, mais un petit rappel, c'est quoi? Ça a commencé avec l'aide que certains pays étrangers voulaient apporter au peuple zaïrois en ce temps-là pour leur débarrasser de la dictature de Mobutu, c'est-à-dire les choses n'avançaient plus au Zaïre. Pendant la période de la perestroïka, il y avait une soif de démocratie dans beaucoup de pays du monde, surtout en Afrique. Il y a eu toute une pluie de conférences nationales qu'on avait organisées par beaucoup de pays et chez nous, c'est arrivé aussi. Ça créait alors la naissance des partis politiques. Un instant, papa André Osungu, ozali na kati ya émission o ezali kosalama en direct Vanda Kimia pe tokopesa yo maloba soki moma na yo ekoki s'il vous plaît. Ok, merci. Monsieur Big Mac Lushimba, s'il vous plaît, okoki ko continuer message na yo. Ok. Alors je continue. Donc cette conférence qui était arrivée au Congo, au Zaïre à ce temps-là, il y a Velocity. Ton micro fait des bruits. Ferme ton micro d'abord. Ok, il y a cette conférence nationale souveraine qui était arrivée au Zaïre. C'était l'espoir de tout un peuple. Le peuple congolais, zaïrois en ce temps-là, devant cette conférence, qu'il considérait comme un instrument qui allait apporter le changement tant rêvé, tant voulu par le peuple zaïrois. Alors, pendant la conférence, les travaux se sont déroulés, mais il y avait une sorte de déception. Les travaux s'étaient traînés en longueur. On a vu les politiciens défiler devant le podium, exposer leurs idées, mais tout s'était fini dans les paroles. Il n'y avait aucune action concrète sur terrain. Belotti, ferme ton micro s'il vous plaît. Il n'y avait aucune action sur terrain. C'est ce qui a fait que la communauté internationale était aussi dans l'impatience. Et le peuple zaïrois aussi demandait à ce que la communauté internationale puisse venir nous aider à démanteler le système dictatorial mobutiste